Nende tozeloko de papier. Elenga Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey. La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Amis du très cher site elengacongotv.com, les suites servent à mon boss Glody Diasouka, la mignonne. Et là je dis un grand merci à toute l'équipe technique, Rachidi Sadi qui m'en a mail derrière la caméra, et à mon réalisateur Tracy Mbelenga Pro. Et moi-même je vais faire mes côtés les Phoenix de la presse. C'est pour moi un grand honneur de servir cette émission pour vous, pour nous Sabino Kande Touloubaka. Là où il y a l'information, c'est notre devoir, il y a l'information pour nous informer et puis pour nous divertir. Et aujourd'hui, tout ça, bon, on a 4 à 1, 2, 3, siège à Ferrego, la Jésus des Nions. Chetani Moto Ayambo. Et Nayambi Bongo Moko ya artiste nae, c'est une star que vous connaissez très bien, ou Aningi Sapé, monde de la musique, la génération nae. Et je suis avec lui, c'est avec lui qu'on va essayer de parler un peu par rapport à Ezara qui les ont dit aujourd'hui là et comme réalité. Et Rachidi ça dit que moi, les comme réalité, pourquoi? Ezara suite il y a une capacité, on ne sait pas. Ezara suite, il y a raison où est belé, il y a mon corps poussé awa. Et quant à moi, déjà, je m'avais déjà vous dire un grand merci à mon boss Glody Diasouka, la mignonne pour la Elenga Congo TV site Oyo et sa bonne promotion. Il y a des artistes congolais et surtout des jeunes talents et surtout des jeunes Oyo. Penza bazana posa kosala musala na bango malamu et wana mon déjà soutien à biso pa Loris et la Congolais ya Malolo, Blaise Diamond depuis Paris, Mirem Kayandana. Tunisie et Nabossanioté Midala Taylor Elengi. En tout cas, merci beaucoup pour notre soutien à Bino et Tobi Lelo eza exclusivité tout dans 4 à 1 des 3 na Mbebino Bongo Chikito plutôt excusez-moi, c'est avec lui que tu me compris que beta ma solo Chikito to benga leader to benga na éviter moi na musala faire rigoler. Quant à moi déjà j'ai fermé côté les Phoenix, je m'ai déjà dit bonjour Chiki. Ouais, bonjour. Un mot par rapport à fan na union sur bazo occasion pour la première fois na Elenga Congo TV. Ouais, na ebi ke batebele bazola na ni tuna pesika salam na batutu balingara Jésus de Nias, batutu balingara Chikito, batutu balingara la bonne musique, na ebi ke sélection j'ai proposé autant à autres dans l'émission, na ebi ke makambo eza bien. Na remercier vraiment ba fanatique ya Jésus de Nias et puis na remercier Jésus de Nias moto ya Yamboli sousou parce que kozala na mutema lokola ye bon na éviter so ba leader nyonso bazala bongo voilà. Donc merci vraiment. Donc merci vraiment la maman Marie pour abota pena na éviter. Les londo singi merci maman Marie Chiki. Non, na singara déjà toujours. Merci nyonso ba kokumisa nyonso komisi le Jésus de Nias pour les lo nyati sous une des. Non, ngana bana kokumisa Jésus de Nias. Déjà jour ngana yeba makambo ya musique. Oui, si. Même à ta temps on a zala pe libanda, oyoka ke na banzembo pe na boiraki, oyoka déjà toujours na komisa papa Jésus de Nias. Siko Chikito. Au banda ko komisa na nzembo na parce que oyeba ki déjà parce que s'il faut le dire, vous avez parmi les fondateurs. Vous avez parmi les fondateurs, non? Vous avez parmi les débutants. Oui, vous avez mon Jésus de Nias. Orchestre Jésus de Nias, il y a mon sala orchestre. Ndenge zala kaka. Mais vous avez parmi les banda. Oui. Donc sur le bi parmi les soldats. Les soldats. Oui. Siko tout bétal sur la presque il y a des actualités makasi Chikito. Au cinéma tu as Michael Jackson a changé la pose pour tanga zonga en actualité nda comme Michael Jackson au hasard qui lelo. Chikito olongwa qui peut que nous osa parmi ba piliers au que le soko zongi Jésus de Nias sur na facito ya mboto olinga ko sala. Non, ezalaki ko topona bomoti. Ezaka ka oui, eza faire nyoka ko. Nyoka wa yaka okosa donc si quelqu'un dit que là il a faire à nyoka. Micro les affaires à nyoka. Nyoka na skoto kanye mais non na bomiete faut venir na bimise. Keba au sol sous te na kanye déjà. Ça za nyoka demi. Kanye na simbe na mutu mutu mo na kanye déjà. Nyoka ngona ni wana. To j'ai non bien ezaleka ke yebi kaka tellement que Jésus de Nias na petit na ye. Et ça a toujours kitoko. Jésus de Nias a foula ra petit na ye. Ba jaloux balingaki ke et ça la beau. Mais état que Chikito peut moi na maye le temps a boulé bien à raisonner par rapport à la vie. Mais maye la ngoi si matin nyoka déjà su. Té au moni place bat baza problème ezala kaka problème ezala pas banzete ta et ça va pas na biso batoti. Les affaires à papa na mwana na ye c'est tout. Ngana za mwana Jésus de Nias nzambe ya bayembi talakaka.
Soldat on a ça bien formé. Au lobby chiki tout comme maloba nobi que non ezaki affaire à nyoka kosa que parce que tu es na jardin d'Eden nyoka kosa na nzela fruit mais yo chiki ba kosa que na nzela mbongo paraîtrait que chiki ba tie paquet non chiki o eza média et o eza média ba mamboye bité mais ça média mo lo ba mamboye informer siko ba melomani so ba lanta oui na minute Jésus de nuance mon Jésus de nuance mon thème oyo azana ngo n'habite Chiki tazongi pas papa na ye pas travailler à bosser dire quoi et ça c'est Chiki tazongi pour intérêt mo boyo te pour aéro cha vocal to pour aéro cha nzembo te c'est ça Jésus de nuance pour qui voyage à États-Unis non les pour voyage aux États-Unis Jésus de nuance da memanga poto trop déjà bana poto bayebi bana Paris bayebi plusieurs fois na niata da Paris donc on attend presque Schengen mobile grâce à Jésus de nuance yebite nga tambola Schengen mobile mais c'est qui Afrique mobile Schengen na nzembo na yo moko oyo tindelanga na WhatsApp na nzembo tindelanga na WhatsApp ozana lubumbashi tindelanga nzembo moko surpris tout ça programme émission na benga siki ote mikolo non te mikolo te oh ozaka déjà na projet ozonga siko oyo zongli le pas chetane ba bengo nani leader aussi longtemps que ozana ba master oyo non ngana zala ngaka Ange ya Loyembo mon Jésus de nuance c'est qui soldat Jésus de nuance oui Gaillard obi oui Gaillard oh mais ça normal mikolo faut y ozonga pene mission tala pene non ça la sport est-ce que kunga wana siki kunga uteza uti olate zongi sabiso na loko ne loko de biloko kala to biloko no biloko kala poto yoka soko oza siki edite danga bolingo neni okolinga mutima nazoni okwama matie madiam deyokanda jipe kabongo kile save lipasa bambongo soki okenoi vraiment kokanga ntima te ozo comprendre que nous décortiquons nous changeons au banzela sentiment mon pays maman rezoya te eza vocal nanga nazo changeons au pays ba idée na ko bongo na ko pe na commission o ti mamabe parce que c'est loko ngam na sala on a ko beton na ba sens tout eza normal chiki ba dépense nyoso sala ba nzembu nyoso chika sala ouais otiki ngo le kabo espoir ba ya ba pesa ki openda confiance chiki otiki parce que na yebi moko ya ba Ouazara chef d'orchestre na yo 2 ans Pinateli zenanga Bey Yannick Bey zenanga mais lelo ba ya batika non jeune on bien ba master pe ba ke luka musala ba place mususu pe et à vite mutonzunyo sa ke luka pe on a zongi na parler mais motivation on est au sala ya longwa ko sala groupe motivation est ta caption non ezara que tellement na zara na ba tomaele trop ba patron le rôle Eric Numbi quand toi là le mannequin du FPI ba soutenir yango zongi te ba cheki pena paquet masoleza yo zongande jeza bien ba vena ngai do mzamba ba chima boko na minute so mangeza kitoko ba vena ngai Eric Numbi quand toi là le mannequin du FPI le patron de Rivonia Square ba chima boko ba masanga Joël Tamouk ba chima boko mambo eza kitoko ba Kevin Makambo ozomba ba dieso la London ba dadi mavungule mona Paris ya sola zola ndanga na ebi rola ndanga na net ba Jorbin bato ya mayele roi Jorbin de London ba che ba idée ba che mayele non on beza likolo makasi sko ba comprendre ndenge na travailler dimension ni na roya na siki elo le sala ki na maison mais ba zote na tira boule makambo na te tozong sa image mo obi zongi image mo na zana ngwa zongi sa Tressim Belenga po réalisateur na biso elenga Congo TV ceux qui listinga image ngana otindela yango na biso ngana kota na orchestre mo quelque part okendaka maison na tira okenda orchestre mo côté na kota orchestre mo côté ngai zela ah bimisa appel on doit te benga bitolo to ki atana raison no bimisa appel on ngana solo la mambo non nana WhatsApp obi de na reporter ta plainte mambo ça ah obimisa nga appel wana oui obimisa nga appel wana siki non ngane na linga na ndulema na linga musique c'est normal na kota pe ba concert belé na kota ba concert ba maître Gims na kota ba concert ba tebele to beta maître Gims te ko kani c'est normal nobi na kota ba concert parce que na artiste est musala na kota pe ba concert na bando kota ba concert parce que na la kinga mongo na la libre na minute na travailler na société ya mutu donc moi je comprends moi différence dans la tête siki to accueil au trouva qu'accueil ndeni ba collègue na oyotika ouais bandeko ba frère ba mbinga bien
na sepela vraiment na accueil vraiment ça là est bien quoi. Autant que tu as le échappé à PC chance au temps Zembu. Na disque tel que échappé position tel que nga siki na dindi na oka susute. Ngana young man cash man bien formé par Jésus de Nias Nzambe ya Baembi. Vous comprendre? Ba master mutu mutana chance na vie c'est normal ngana tala mambo etali shikito. Donc minute ngana tala mambo nga na père na ngako. Puisque vous avez pena Jésus de Nias ba projet na yo ambition na. Ambition na fona bosser dire na travailler dire. Nous avons appelé grâce à Rosala, pembeni à Jésus les nuances, on a profité, on a yemba makas. Un jour, bakanisara, n'engé tant batanga bakomba papa Luambo, papa Wendo, na makambo yankunga ya musique. Un jour, pe batanga kombo ya Shikito. Papa Luambo, non parce que ça makas na batawana Shiki. Zelate. Non le ban. Tant moins tant de n'engé to kabilo ba papa Madilou, papa Madilou, qui au senti tant ozo yoka voix. Papa na biso apporte des baba. Vous comprenez? Tant on a eu quand vient na Luciana de Mingongo. Passion. Luciana de Mingongo. Donc on besoin qui toko quoi. Mais est-ce que vous avez bizarre confiance? Ndengo zaka liboso Shiki, na ndengo zongi lelo. Confiance soit neza ndenge monté. Non, je sais bien. Les gens ont remercié public ndenge bayamba kinga déjà là qui si déjà qui bayambi moi na bango. Malamu po bayebi ke moi na bango. Et puis moi na bango a déconnaté truc ndenge nini. Il y a soldats na bango. Vous comprenez? Moi na bango il y a pas de flirté. Ah. Moi na bango il y a chanteur. Dans le kamango zongi ndenge ngona ikaba. Vous comprenez? Que Kassit. Makambo za kitoko isi. Et pas Jésus de Nias mon salama mboko yemba quoi. Tu as soufflé quand même, tu sentis que toi na Shiki et ta rozongi travaille pas Jésus de Nias Mutayamba. Mawe salamu na bolingo ya bomwana Edith ya kotikanga te edanga oza mon cœur tala nenge susetungisi nzoto pe molimo Edith tala nenge motemesi kude pya bolingo ya kozongela lijete danga porta motema no fermé te danga na zobeta tok. Voilà, et c'est Pesabongo Boss Nanga Glody Diasuka, la mignon, la première dame du net, et c'est Pesabongo Tressim Belenga pour Montréal, et c'est Pesabongo Loris la Congolia Malolo, Blaise Diamond Loris la Congolaise, Nabi Nakata Château Rouge, on a Mamazaki Kitoko. N'habite vraiment Salam à trop, on a ban à Paris, tout, ban à Londres. On a Kitoko, on a décevoir. Bateau a pesa que chance, a pesa que confiance. Ok, non, sur la chose, on a caché manette. Sur la clair, sur la normale. Vous comprenez? J'ai bien. J'ai Kitoko. Ming et Olobate, on a remercié bas solide Mobimba. Parce que on a remercié vraiment babino tout parce que liste pesa moi moulai ba dada na remercier ba vient ngai di Makoti ma auberge maman espace hôtel ngai ba Natacha Makoti ma dans makambo za kitoko vient ngai Benoît Zeku Kongwati Sébastien vient ngai patron makambo za kitoko siki est-ce que la peste sous chance na vocal na disco bon ngana minute so na zongi pour intérêter le roi na sada pembeni ya papa nyo za kitoko esengona oyo asa pembeni ya golae azali lokola nzete pembeni ya ebale mvula to mvula te akoki kokauka te nyonso baflatterie non eza flatterie te nga na bosaka nde mingi ezalaka mosala oyebisi nga nayemba no siko tellement nayembi oyoki bien mama ekomi ke flatterie non nga nasala mosala oyo jésus de nia asalaki sanga lelo mpenza puisque oyebi ke ozongi mpona voyage te soki lelo voyage est brisque chiki to se retrouver na liste oui mais c'était parce que non ozongi pour na voyage pona ko zanga ndeti na ba voyage to nini eza que Jésus de Nia satalaka mutu nini o azo travailler yende akenda mission vous comprenez obini ni bandela Jésus de Nia satalaka o azo travailler dur o azo bosser dur yende a voyager ya ko kende mission vous comprenez mission mo boisa musu ndule ezana mboka moko boye Chiki ne qui déjà yotika qui offert égol à concevoir tu penses que bako longola moko pour remplacer Chiki non ngana yo longola mututi mutu na mutu na place na ye ngana ye na place na ngasi tout parce que tout à l'heure
n'informe ba fan na onyoso ba fan nyonso elenga Congo TV tout à l'heure tout na awa car na podium oyo otuna nana yemba place nana ko moyemba place c'est que au bois ka so ni tondeni non ils ont ma bête na tuni ka ndeba master structure ndenge zaleli quand même ngana zala ki souté faut retourner pe musu ba komba ba master musu ba kotisika ya ma bête parce que toza famille et sa famille est toza la raboué donc faut yeba pe peut-être ba master musu ba kota ipe na simana na yebi bango te fona tuna pona yeba pe eza ma bête c'est normal chiki pona yo lelo musique na biso et surtout na génération actuelle on trouve musique eza à niveau nous a matato za nkita bon musique et comment qui place mon robot monisco temps où Jésus de Nia sa bêta qui c'est pour la musique ya Congo mata les sous yebi sanga kenda ko tombola ki zela actuellement bazolo bela nani leader Nia en impact yo mo comprendre que Jésus de Nia sa tomboli sous non ngana zongi parce que na comprendre actualité impact na ngozongi sishiki ngana za mwana ya Jésus de Niance chiki to bomba image lobita mususu zonga ka pozo bazel opumbwa na yo et to zonga sa image sika zongi te pona ta mususu ka ndezala ka zonga na actualité lisusu ba relation ko ta parce que ba relation le so ba ko sakio donc kende sala basi non mutako saki ngati donc sans sur le belango maloko ba vie na ba ko saki ngati non mututango zo décision état ke mobali vous comprendre donc j'ai bien ba vie na ngai tanga na longa ki mouvement ndé na ki ko proposer ba vie na nga ba soutenir ngai puis ba chaki nga maboko ba tika ki ngai te ba toloka ba vie na nga ko ngwati Sébastien C8 antivirus na Angola patron monene vie na nga Benoît Zeko ajuda social vous comprendre Raoul Liton le prince des diamants vous comprendre grand prêtre Didi Kinwani nsombi monene ya mabanga ya talo makambo tona solo la kiango tona ke comprendre des jeunes ndenge zali na solo na ba fina ngaba ba Raoul Liton le prince des diamants makambo eza kitoko na solo la kiango na ba Costa Mulenda les Bogar londonien ba Papi Kibanda ba Jorbino de London donc makambo eza bien sikele kande ni contact wana au contacta ki nani pozongo contacta ki directement faire rigola to yaki par intermédiaire moi ngana za mona ya papa. Bien sûr, mais au baby. Attends, non, na baby sagitenga. Dès le premier jour, on a quitté qui a na longwa qui a na benga Jésus de Niance. Si na do salama mbutu na za toujours contact na Jésus de Niance. Na benga ka ndeti na anniversaire na souhaite ndenge za la kaka comme. Ngana za mona Jésus de Niance. Vous comprenez? Minga olobete pas trop de commentaires quoi. Non, faut tout ça commenter pour tout éclaircir ba fan na onyonso ou ba yoka ki sango peut-être ba musika. Ou bah aussi peut-être avant bayoka bisonde tout ça ba fanzi sango bisonde to comme c'est la bango bongo elengi motivation wana tant que tu as faire rigola que non nanzimio et tant que papa et nous sommes monté massima zonga sa musala moi na nyo sofa za la na komiki ça devant papa na ye pas la bénédiction à malam aussi senta qui les étaient chikito kombo kenda ki leader et les lois te wana papa na ngai papa za papa tant na yaki na yebi ke na ye papa na ngai. Pour papa changer mon ati. Mon a changer pe papa ti. On changer mère na parlé. On changer ba master. Mais jamais qu'on changer papa. Chiki. Donc attends qu'il est lobby. Chiki tu vas changer papa ti, va changer papa ti. Va changer papa. Yebisanga. On changer papa. Et là on va si capoto c'est que ça va faire là Chiki. Na maé les ebelé ndeti. Maé les mongo. Olingwe eza médecine te eza autre chose. Olingwe eza médecine te Chikito eza mystère divin. Bolingwe il y aura bien. Bolingwe chéri nangai interdit na ba mineur bana moins de 18 ans. Pardon bokanga miso makambo bana seyo. Point faible chéri nangai et bandana lettre 1 et soukana lettre 1. Nye mwa yebi yomo ina ole la ka nzamba sala va peso chance nzamba sala nenga ki non nzamba sala na kati ya vie na nga ya cha bénédiction nzamba va peso chance apesa bénédiction na mouvement na biso apesa bénédiction pa Jésus de Nias nzambe ya ba mo ba solide nyos ba ole la ya otumbra biso shiki nzamba sala chance ba peso nzembo
naebisio bien na pour intérêt te ceux qui papa ndé mais intérêt déjà ngona te chiki on va na parler on va na actualité na yeke na ye mais faut pas pesa nzembo non 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 on va noter na zongi kaka siko botika ngana na pema mais na ça papa na obi na yembi déjà que esengona oyo aza pembeni ya gola awozangelo côté esengona oyo aza pembeni ya gola e azali lokola nzete pembeni ya baleo chiki conseil ni opesa na ba artiste netio ya génération oyo ou peut-être baza comment baza na mouvement de masse mozume ya pressé que non ngape na mona yembi ba disque yo ba vocal yo kani ngana la ki pressé te ça ba réalité bon ba jeune ba se refait la même réalité que yo ouais nga omoni auto salara to éduquer pe masse ya omoni na kibonzambe il faut tout l'accès à batuke comment star à cause à na respect devant public na ye mais na priaka ozomonate yaka ndito ka ba statue la ti mo ki osana mo ki kono mo ke no samba te na sambela moto le vulu na sambela nzambe na sambela nzambe numéro 2 réussir au beti pena ba ta we mbala moko gwe papa yaka osala papa yaka osala papa yaka okotisa papa yaka okotisa papa yaka okotisa kimia na motema yesu yaka osala nzambe nzamba osala makambo yo changer j'ai au bon na lisusu tokotoke na bango panzi mosusu mais tu as soupçon moko faire bengisi ba musicien na studio tout ça qui sur pour total abo si qui to pas na studio journée mais je bosse avec na studio ah bien na le na studio te jour c'est qui au monique ba information na yo ozo gende ba info na ozo gende uluga isa fo comment wow do yonne au contrôlant bien te na rolo babongo parce que était que journaliste jamais faut na likambo solo mbala nga na zala était na studio jour na yo lobake o moninga brisque nga na yaki avant-hier na mouvement ko comme à peine c'est normal na ko yamba monter na bandi studio faut na zo ta ko travailler ko yoka ba ligne ba master ba ni tout ça après na ko kota susu na ndenge pona yela bango lisusu na ndenga likolo parce que ne okuta pe mibali ne okuta basité vous comprendre donc faut na yoka bango bien pona yela bango na ndenge moko ya likolo le temps ngo moka ndobi okuti be mibali tango mona évolution ya omoni évolution ya bande comme susu omoni ba matadien ouais na moni ba Nicolas na moni Mathieu de Gaulle nde baya ba évoluer changement ça par rapport ndenge sikaka bon non on a vu pe tant yoka ba master musote bon leo na yoka susu lelo yoka ouais pas ba master leo na yoka est-ce que si ton yoka bloqué ça dans le studio ouais avec le temps on travaille avec le temps au travail na bulke nazo travailler dire na parler ba mbangu ba salle nazo ko taper na moi physique tout le temps et tout à panza voix pour ebiga na minute bana poto bana ngola bazela ba charme quoi voilà bazela ba velouro mambo za bien quoi voilà makambo za bien na elengakongotv.com makambo za bien bongo pa boss nanga Glody Diasuka la mignon la première dame du net très simbelenga pro Rachidi Sadiki mwana mael grâce à Kwanza député Midala Taylor elengi na bosani binoté to comme petit à petit vers la fin chiki et question moroyi est-ce que les loso nzamba bandeli mokili chiki olingo za kaka musicien et musicien ngobetaka pena Jésus nuance si pembeni ya Jésus yo montant da comme on a Jésus on se sentir puissance mon côté on sentir déjà qu'autant à combo ya Jésus oui répondre à la question c'est va bandeli mokili nous aura mis ça Jésus de nuance nzamba et puis nous singara nzambe place wana na laki fona zalaka wa yo kasi batanga ba mission musuba oleko bozati ba mission ba oleka na comprendre ba oleka ba mission oboza pena na créativité plus de motivation na musala non le but est que ngana oleka ka batutu
parce que omoni er nyonso bato bazobotama mutu nyonso abotama na énergie na ye donc mutu nyonso pe au travailler na ndenge na ye mutu nyonso mutu na mutu akozala na nzela na ye nga na kozalaka oyo na nzela na nga quoi. Voilà. Un mot par rapport à la fan nous sur l'occasion Landa Lelo et parce que tu comme la souka dédicace et couper ses contacts. Ouais, na pesi kambote na bato tout balingra Jésus de Nias nzambe ya bayembi et puis na sengi na ba fan to ya Jésus de Nias boys kizenga na temps oyo bo mankaki nga absence na minute o naza bo sepela banzela na ye na banzela mo absence to ya leadership na pesi public mbote parce que au moins ma mususu bino ba journaliste bolinga polémique au moins il faut to ba ko respecter bato bazolanda biso au moins ba émission auto salara oyo kokasaka te biso moka ba jeune balanda rango ba responsable balanda rango ba konzi balanda rango ba taminene balanda rango faut que ba question ni pour retour na bani tout ça peut ça là. Voilà, contact. Ouais, contact sur Betika Chikito Makino na Facebook. Ou soit au looking na imo c'est bon, mal direct. OK. To kabwana le tarayo zanzamba lo yembo 8 pela Jésus de Niance. To sentir to yo zona parler quand dobito ta la travail. Pour bishikito ça c'est la santé aussi que ko kasu ba danse wana ba loketo wana ba wani wana ndeza makambo wana. Comme on a ngane Makino, Chikito Makino. Et ça rassure noté? Non, ça c'est noté. Comme on va pesa ngai, tant on a botami combo ya Makino. Donc naza Makino déjà ngamone na naza mabina. Mabina. Voilà, et c'est fait ça bon bilan c'est pour ça qu'occasion la d'habitude na elengacongotive.com et la bossani bongo to un grand merci à l'équipe. Non, tout succès no Nzembo. Tout succès no Nzembo. Et j'ai dit un grand merci à l'équipe technique Rachidi Sadi qui m'a maillé derrière la caméra, Tressim Belenga promo réalisateur, mon boss Glody Diasuka la mignonne, à tous les amis de elengacongotive.com et pourquoi ne pas dire un grand merci à Bignon sur vous soutenir à Jeffer Miko Téléphone la presse na Bossanté René Di Sadi qui en tout cas restez connectés sur www.elengacongotive.com Chikito kabwanelo comme yate asikata Ate sikata. Tefona zongi sabatu. Zongi sabatu. Toi na ouais sikata. Kabani wala. Na simbelio. Ebele ya makanisi nyonso na bongo mokwe. Na koma kovanza lokola prisonnier na boloko. Spectacle ngweza désolé mais inévitable mubiala maimbi. Na bandaki ko sentir yango avae kumae. Oininga pona likambo seke mwali ya bozoba befonio sona sala ponga na yoto linga na seke mwali o metrango encore mubiala maimbi si prisonnier soe tonakate on a pona osepelisa Costa Mulenda le bogar londonien na dit que ba vient na biso zo bazai belé ba otanga ba vient na ngai do sonsa vient na ngai et do Muzamba Muzambio le bulldozer vient ngai makamboza kitoko ma vraie chérie tout Europe il y a Paris partout dans makamboza kitoko j'ai bien Chikito on a parlé pas Jésus de Nias nzambe ya bayembi donc tala Chikito azoni merci ko fansoni au monde a passé ke ba ngero ngai voilà bye bye Salanda tozoloko de papier elengi ya Congo Glody Diasuka la mignonne hey la mignonne Tressim Belenga pro